d'expression et abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps en cas de rechute. Alinaka na bondelaka elokola bebe ya moi. Ekila monena pesaki ngangu ya suwa ye teo. Paske nzoto na ye pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Bonjour et bonsoir, bandeko nyonso tout balandi Diamant Noir TV au boza kolanda biso de partout. Merci Nabino bokota ebele. Lelo lisusu peuple congolais tokutani tozali na invité na biso. Tozana invité na biso ezakara pona kosolola sur la situation où ezali la situation critique oyo mboka na biso ezako vivre surtout dans l'est de notre pays. P tokosolola peuple congolais sur la spiritualité na mboka na biso toujours tozali vraiment ba congolais belé bo se connecter poto solola bandeko wamba lelo bokota ebisa bandeko bakota vanda wana ebisa ninga tari tozali déjà Railis bokota déjà ebele poto banda kosolola sans plus tarder to ya m'inviter na biso oyo tozali na ye lelo nde tokosola elongo tozali na Major tozana Major Tito Ngwanda oyo tosolaka na ye boyebi malamu na kati ya Diamant Noir TV. Major Ngwanda oyo ozali breveté d'état-major, donc oyebi mingi en matière de sécurité. Sans plus tarder to retourna bonne santé na yo déjà avant que to bana maramusu sotuna santé za ndenge nini aux enfants. Merci mingi mama disait pour na mutuna mayo le sac na bandi banso ya Diamant Noir TV pe mabenisi mingi ya nzambe mokeli na bino banso biso tozali na nzoto malamu kasi mboka na biso RDC eza kokuba na bokono na sango tozoka lelo eza malamu te tolanda nanu muke extrait oyo makambo ezoleka lelo ndenge tovandi tozosolola kuna eza koyinda tant tolobi dans l'est de la République démocratique du Congo totala makambo eza koleka surtout na Kasindi. What is that bêtise? Longba na yo. Ya solo, obeti mbuma. Voilà, tosuki na nuana biso tosuki na nuana parce que wana ezali makambo eza kosalama lelo lisusu oyo tokotuna epai na yo lelo na Kasindi na frontière ya Uganda MONUSCO bafungoli ndenge tolandi wana bafungoli fait contre la population oyo bazalaki koboya ko empêcher bango baleka batu bakufi et puis plusieurs blessés vraiment na oyo tomoni wana tolandi ngana yo Major Ngwanda motuna ezali nini oyo lelo koyi koloba sur la mission ya MONUSCO awa na RDC et le lenge bakomi ko s'affronter na oyo ezali peuple na pas na yo peuple congolais zolanda yo.
Merci mingi na motramona Maman Gisèle. Je crois que lelo nabo betaka masasi na bana mboka mai babana osala na molili edimi polele bato baza bandeko na biso baza na est bangonde bazali mieux disposé bangonde bayebi mission oyo bato oni baosala kuna naloba déjà que bapaya to bato basusu to n'importe quelle organisation koya na Congo yango nde koya ko défendre le peuple congolais te yango nde koya pona ko protéger mabele na biso te au contraire bazo yande pona ko piller mboka na biso bazo yande pona ko zwa oyo basenga nango bandeko oyo bazolanda émission oyo na bao bazali informé na makambo le kakuna. Je crois que les lors ba couper sa biso raison mabele mana nzambe o akela likolo na se na bilo biso apesa biso yango biso peuple nde akondima akolinga songolo pakala aya tote moto moko te a ose nde apesa peuple congolais mabele mana pour aloba na peuple congolais sala boete peuple congolais a telemi à se mobiliser. C'est que déviation, il y a mission à ONU et bimi pesa polele. Na kanisi na bambala malanzike tezoloka. Ba troupe onusienne bazo vana pembeni à quelques mètres bazo pour ba congolais. Ba beta massacité mais ba tourner canon siko na contre le peuple. Mais il y a quelque chose qui cloche. Ningolo ba que intérêt na bango zali menacé. Tant que l'intérêt na bango ezali menacé te baza kotika peuple congolais baza kokufa mais siko bango moko bazwi manduki ba tourner en canon ba tourner contre peuple mais ça c'est très grave des déviations pesa ya munene pe ya polele na mission ba pesa ki bango les loyo to compter plus de 20 ans on est là combien de bateaux bakufi plus de 12 millions. Et les gens qui bazalaki wana siko ezobi mapolele ngai conseil na ngai exhortation na ngai na peuple bana mboka to compter sur motote to compter sur organisation mokote bandaki ezali ebele na kati ya Biblia oyo que yango nomoni Maman Gisèle makambo ezoleka na est. Normalement, na mangomba ba église nyonso ya Congo. Sujet central est dominé par enseignement ezande yango wana. Koyebisa pe comment ba kosunga bandeko bazako parce que nous avons formé un seul corps. Nous sommes montre zali membre et teni yanzoto wana RDC. Alors bato bazana ba responsable mangomba normalement ba mate ya maso na ba église sujet central et Seigneur ça peuple congolais ndengeni bakosunga bao bazakuna na est ndengeni pe bakosa lokola bango ndengeni to côté na mboka na biso parce que peuple congolais il faut yeba que yende apesa ka bakonzi musara yende za patron iloko ato bosa na rango to yeba te to mona ba onde ba bakonzi c'est l'inverse. Non. Peuple ndi apatia ka mutu na place. So ki bomoni ke mutu wana azosala oyo bino bolingite bolongoli. Bino ndi bozana funga, bino ndi bozo nommer bato na place. Alors, so ki boyebi te ke bino ndi bozo nommer ba kutona ba ko usurper yango ba utiliser pouvoir contre bino. Peuple ndi azali na pouvoir, peuple ndi na autorité. Yenda kolinga telle organisation ya, toute telle organisation kende. Je crois que na éviter ce qui gouvernement c'est ça parce que normalement gouvernement c'est ngeli tinda. Batokuna pour ba situation passée mais gouvernement c'est le la papa na kati parents na kati andako oui danger côté ndako banani ba kozala le premier à kolinga ba s'enquérir la situation ba parents oui pour ba yeba nini il faut la bango ne batida ba tout déjà ba s'enquérir pour na nini bozo sala boy parce que bateau bande corruption bazana est bango ne ba yebi comment bateau va se comporter ezali donc sommation ya ensemble ya ba fait o salami
na ya Ike MONUSCO banda kala. Yango wana meni on po mazali. Abanda ngo déjà gouvernement tina bato ba sola na bango. Soki ba komi na point wana. Bazoka na bango soute ça veut dire que mbeba eleki. Bon, soki peuple ba boyo. Batinda kiyo oya soi-disant au maintenir paix. Bon, bato balingi yo soute. Bon, je crois que la meilleure des solutions, il faut que le peuple au calme. Yango wana hein? Balingi te batinga mila mboka balingi ko bouger te. Mais peuple a boyi. Je crois que conscience wana peuple a zui et au conscience on le suscite bazo agir sur base ya ba fait. Et ça que balamuke ka boye c'est depuis 20 ans que force organiser ça wana. So ki lolo bato batelemi ba moni mbeba eleki. Alors so ki mbeba eleki ba se retirer. Ba tika bango bazala libre. Va utiliser la force nationale, va assurer la sécurité en Boka, il y a bateau. On a bien la bango. Je crois que le message est d'aller fort. Bande Koban, son bipay, son bozali, en Boka, et puis Libanda. Tout se mobiliser comme un seul homme, parce que Mboka, on a qu'à Isaac Moko. Oui. On qui l'a dit qu'on a sa fait si biso. Biso, on est tous responsables à gérer en gros. Tout se confier na moto mon côté que motutel ne ya ko sauver biso non to organisation moko boy non biso to compter sur o ya pesa biso mabere manzambe mukeri maloba maye to zwa ba action likola ma province na e bilaka biaye pour tout s'approprier mabele na biso peuple congolais a violenté peuple congolais a violenté. Mais ils étaient poussés à comment na siko que à Salamabe. Bazaki na on a pendant des années. Les lois pour aller bato agir parce que bazana ba fait. Bon tout na bango. Ba correlater ba fait wana. Et là ba abus au bazo sala. Violation ya bateau, ya bana, hein, ba mineur, kotia bango ba zemi ba sali ba mbeba ebele. Donc, ce qui est peuple a commis la preuve, peuple a gagné la preuve. Alors, le gouvernement, mais quand ils ont responsabilité, c'est quoi au juste? Mais ils attaquent la musique au comité décision sans qu'on vérifie les faits sur le terrain. On a une décision en l'air et la situation continue de s'empirer sur le terrain. Mais kasi tout globalement, au moment que le peuple a vivre l'atrocité qu'on a est et mboka na biso. Mais tout le monde Jean-Marc Kabund koto na Kinshasa tango lobi ke bango so bazolo bate pona mambozo le kakuna mais biso tout le monde Jean-Marc Kabund a interpellé na justice et il sera encore le mardi prochain à la barre. Kasi biso to kotuna boy po batu mingi baza koloba batu baza ko ba congolais de partout balobi boy ebele balobi eza politique oyo Mobutu azalaki pe kosala ngo ndenge moko na papa na biso Tshisekedi ezalaki pona ko distraire o ezali peuple congolais. Motu n'est pas na yo major Ngwanda breveté d'état-major. Totuni boye po yo pozalaki na époque ya Mobutu na makambo ne so population za koloba. Nini oyo koki koloba sur likambo yango penza na ndenge ke Jean-Marc Kabund bazo sala pareil ke Mobutu bane kosala na papa Tshisekedi po ba distraire population. Bon, Maman Gisèle, ngai na koko confirmer et loko ngai na vivre en côté. Mais na koloba boy. Ozaki major. Oui, ce qui est Zaki a solo. Ce qui est Zaki a solo, na ça d'accord na yo, na mutiro mayo, na ndenge bato solo ba. Bon, les lois tout ça dans contexte monsieur ce peuple congolais a sur Dieu peut-être. Tala les lois ba moyen ya communication et commune. Attends on est zalaka te. Ah oui. Ah oui. La tombe li kabasa mina goma yo za des informations. Li bosse zalaka boete. Alors je pense ceux qui bateau wana, ceux qui zé à solo. Bango balingi basa ndenge soi-disant Mobutu osa na Tshisekedi. Ba se tromper. Na période. Ouais, donc ils ont déjà voué à l'échec. Oui. Dès le début voué à l'échec. Ba kena kutu nzira wana te. Alors moto a conseillé bango basa ndenge wana moto wana alingi malamu na bango te. Ya alingi bango ba échouer. Parce que nga ngi mete bato balanda biloko wana Kabund na Félix. Tala likambo za sérieux. Ya moza kuna oni.
mais ça dit très grave. Mais mbongo yo so bazo futa bato wana bana bazo futa za biso. Mboka na biso zo bisa mbongo wana. Azo ya te bazo baya pona ko protéger disons ko exécuter mission na bango na frère na bango moko to ya bamboka na bango. Ouais. Mboka na biso les zo futa ba frère wana. Alors peuple sikoyo baza na besoin ya distraction. Il y a Kabouna Félixité. Bango ba peuple noir il faut les concerner na maïmazo kakuna na est. Ce qui bango ba copier Mobutu na Tshisekedi alors ba se tromper à période. Donc déjà na mai et ko ça là comme Kongola funguli miss. Peuple ça funguli miss comme niveau mususu. On les a perdu du temps pour na bango. Vraiment ba Congolais bazolanda major Ngwanda tozoyoka yo ba bibotia ba j'aime belé ba Congolais ton bozokota na kati émission yango nde et protégeaka émission yango to sengara toujours tant toza koloba boza kolanda biso de partout ezo senga penza ba j'aime na bino ebele batu balobi lelo biso to kotuna kaka motuna ezali mambo ya mboka na biso major tant tozwaka yo occasion pesa melra biso poto tuna makambo nyonso za koleka surtout na mama Congo lelo batu musu balobi boye. Pour la solution à mboka na biso lelo, il faut que ça la une table ronde entre Congolais pour na kosilisa yango pe ebele ya peuple congolais baboyi balobi que le pays est occupé, il faut liboso ko bengana o ezali ba occupant pona to sikola mboka. Motuna epa ya major Ngwanda nini oyo ko ikoloba sur les deux propositions faites. Mutuna kitoko maman Gisèle. Mboka na histoire eloba salama exacte que biso ne tuzaba talibuso pour vivre mboka na biso za la occuper. OK. Na ebité tango Allemagne a occupé qui France, les Français ba organiser to ba élection to ba salibo. Ba to se mobiliser pendant ko libérer mboka na bango. Par exemple ezali belé. Biso tozali na ba rapport o ezali penza palpable toyebi ndenge ba paya ba koti na armée na ba institution na biso nyonso toyebi alors mais po mboka ebonga po toujours na ba mai to senga nango et sengeli ba oyo bazana ba ambition ya konyokola biso ba bomaka biso. Il faut bazonga na mboka na bango bato bana bazana armée bazana ba service nyonso mboka balingi biso te bango balingi ne bakonza biso balingi ba diriger mboka na biso. Est-ce que yo ndeko mwasi ndeko mobali yo lingi ke bapaya bako diriger na mboka no moko na ebite congolais na ko ndima au moins kaza moto azali traître pour battre bazaka toujours bazali mais oya lingi mboka na ye solution ya malamu ekosenga que ndako Congo RDC etikala na bana Congo oui etikala bango moko bana mboka ba organiser mboka na bango lolenge bango balingi ezate ke osangana na bapaya ndebo sa esimba te parce que mon paya aza ennemi. Tout ça le problème na bapaya ba juste ba oyo bazolu ka biso problème te. Tout ça le problème na bango te. Pourquoi ba oyo bazana batondi na ba service na biso bango bali kozonga mboka na bango te. Biso tozana mboka na bango te. Alors biso la meilleure des solutions bapaya bazonga na mboka na bango. Na moyen nyonso biso to tika biso moko bana mboka po to organiser mboka pona ngaya ngwana mboka nini po se organiser et sengeli na bato basusu ba na mboka na ba système na bango ya défense ya politique ya nini na mboka nini tozo mona zo le cas Ukraine na Russie mais ce qui est là na kata Ukraine ba mundi ke songolo pakalaza na to na armée to na ba kotika bakotika ete baobimise mbangu kutu oui vice versa donc biso
makomesana ka sikoyo eza teke ya lobby to ekoya ezosala masikoyo sikoyo na RDC biso tokosala la même chose baretraîner bazose mobiliser mpo badéfendre mboka na bango bango bakopermettre teke barusse baya wana non azala mais comment ekosimba te ndenge moko mpe kuna na russe bakopermettre te baretraîner baya wana mpo bazala na système bango ya défense et tout ça ekosimba te toujours inventé là comme côté ils allaient bon sens et même na kati ya liloba ya Nzambe bana Israël ba keneki te ke basangana na bato so pa ke do bunda to ba po ba subisa mboka na bango bango moko ne bazo gérer yango to ko sa penengi moko na loba la fois passée na bi que bato bazo kanisa ke ba congolais bazali incapable de diriger mboka na bango bato bango ne bazana erreur Pona nini? Po Nzambe asa o akela likolo na simple comme asa ka erreur te. Ya yeba ka passé, présent et avenir. Nyonso zo le kana mboka na biso. Ayeba na yango avant la fondation du monde. Pona nini na pesa biso ba richesse on ayeba ki ete tokozala capable ya ko gérer yango. Ayeba ka. Bazali ba Congolais bazali o bazali bazana hauteur, bazana bon sens. O bazana intégrité bazali. O bazali capable, bazana compétence bazali. Mais depuis l'indépendance de Zoua, Mboka et Kamami na na ba oyo o baza intégrer wana. Yango na ba la fois passé. Pona ngai pour éviter nyonso yo. Ba ennemi Congo tant que tokozaka na ba richesse tozana ngwana. Mama Gisèle. Tant que tozana ba richesse wana, mokili mobimba. Bato yo baza déjà avancé na technologie ni ba koluka toujours tozala à genoux pour pas piller biloko na biso et sengeli to garder mon intelligence que ça fait que lobinde so to o establish non tant que to kozana ba ressources wana et que ça toujours source il y a problème alors pas quoi éviter pas la solution durable il faut faire mais to zonga et pai oyo a pesa biso mabele mana ye atia ba ressources wana na mabele na biso po biso peuple congolais to jouer na yango ya sengeli na ngote yes atiam po yonde commencer de comment un mobile aujourd'hui na yango sikoyo Nzambe oyo asena bana baye ba se liguer ba sali complot contre mboka na biso pour ba piller ba ressources na biso alors pour que y ait tout contrecarrer bango il faut que pas o l'équipe bango banso mon kili a likolo na se ata bango banso na mon kili ba se liguer ba yokani contre biso na mokela likolo na seto leki bango yango wana tozonga epana ye tozonga ye totika ya régner sur biso a régner sur mboka na biso alors tango to chaque congolais sika azali na motema moyen na ye personnellement tango ko décider du fond de son cœur que mokela likolo na seyo no pesi biso mabelo complot eleki contre biso yo régner sur biso régner sur mboka na biso alors ye ayebi banani ayebi lo ko sala na banguna po ye ayebi banguna na biso yango na loba déjà to continuer toujours to tikate to continuer ko kene pas na ko remercier ye que assurer déjà ko exercer ba jugement na le ko ba ennemi ya biso na mboka na biso puis à venger makina ya peuple congolais alors tango biso to ko zonga pa na ye to tiki ya rien sur biso rien sur mboka na biso alors ye ayebi bato bana o bazali o balingaka ye o bazali intègre oyo bazana ba compétence atia bango bipai na bipai po ete bakama mboka po ete mboka na biso elingisa bana mboka ba jouir na ba ressources nyonso o Nzambe tia vraiment to retourna major Mbanda Tito biso to retourna mutuna surtout tango zo bake biso non surtout tozonga epai na ye moto apesa biso mokele likolo na senda pesa biso yango mais lelo tozomona pe likambo wana ezosala na RDC po bato bazosambela ebele yango totunaka quelque part bino tant tozo bato bazosambela pe bazobebisa mokili toyebi te motuna ezali ke lelo tokomona eloko nini oyo ezosepelisa Nzambe mpona komona awa balobi tosala boye o yango bamisu balobi te yango te moto ezosepelisa Nzambe bamisu balobi te tozonga na bokoko na biso yango ezosepelisa Nzambe bamisu balobi te tosambela boye yango nde ezosepelisa sikoyo ogise eloko nini mpenza oyo esepelisaka Nzambe po ndenge olobi na biso ke biso solo tozonga na likambo nini oyo esepelisaka Nzambe po lelo biso tosepela na bozwi ya RDC mutuna na majeza mutuna eza vraiment très une question très importante
Merci. Bon, on a causé en minute, on a couvert. Et ça, tout le reste, Bangunga. Ah! Mais on a compris ça. On a beaucoup, il y a 1 Samuel, chapitre 15. Zambatina qui a qui prophète Samuel a Saül, le roi Saül, a qui ne peut venger Israël, a détruit Amalek. A qui, monsieur Zaki, et là, comment tu es Samuel, nani, roi Saül a épargné à roi Amalek, mais a épargné Babylone à Kitoko. Au moment où il y a un B contre RDC. Oui. Et ça n'a pas d'amboka, bango baza complice tout ça, na ba. Ba kasane tike. Mon kilaliko na siazo ebate. Non, c'est faux. Aebi nae. Mon kilaliko na siazo omniscient, omnipotent, omniprésent. Tout est à nu et à découvert devant lui. Alors, tant le roi Abobi, Agag, Nzamba ebi si Samuel akende. Koebi c'est message. Na 1 Samuel bana balandia Diamanoa TV bako ma passage 1 Samuel chapitre 15 versets 22 et 23. Samuel alobi na roi Saül. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Bon batomi bakasana que ma bonzana bango. Yangone et pesaka et se pesaka nzambe koleka. Il dit l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Kotosa, mongongo yazambe, voix yazambe zani, ezali lobaliayi. Nzamba za esprit, comment on a été, on touché été. Mais ce qu'on lingi kotosa nzambe mokiri, il faut ça, il faut tout ça, monokomoye zani, ezali lobaliayi. Obéissance. Puis à continuer la Bible, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Kotosa, nzambe mokeli, kotosa lilobayaye, mongongo moye, et les sacrifices. Kobomba lilobayaye, et les kinyonson. Et là, quand il a passé dans le verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le terrafin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel, te rejette aussi comme roi. Nzambe a rejeté qui Saül porani. Parce que Saül a boy koyoka mongongo ya Nzambe. Mongongo ya Nzambe zakini. Ezali mission Nzambe apesa ki Samuel apesa na kenogosala. Il ne l'a pas exécuté correctement. Yangwana Nzambe a rejeté qui Saül. Donc obéissance ndeleki. Kotosa. Na beaucoup à Jérémie. Jérémie chapitre 9, balandia diamana TV bakoko ko mape yango. Jérémie 9 verset 23. Et le commandement ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse. Et ça m'a bêté aux anaboyants. La sagesse, c'est la connaissance appliquée. Bien sûr. Et ça m'a bêté aux anaboyants. Et ça coûte malamu. Oui. Que l'effort ne se glorifie pas, que l'effort ne se vante pas de sa force. Et ça m'a bêté aux anamakasi, hein. Mais que se vanté na boyanayo, que se vanté na bukasi boyo. Que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. Et ça m'a bêté qu'au de la riche, nous avons contre tes causes riches, Abraham, Jacob, Bazaki riche. Verset 24 à Jérémie 9, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence. Oh, il y a qui a mis Kumisa. Ami Kumisa. Ami Kumisa. Azalina Mayel. D'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Nzambe a plaisir à Ninabi.
alors que yo ringi comme yo motozaki na ozana boya comme ça pas boya na hôtel pas na bokasi boyote pas na richesse na yote mais ce que olingo mi kumisa o sengo se glorifier pour que yo ozana mayeli pour oyebi nzambe mokeli pour oyebi ete ye nzambe mokeli yende a exercer sa bonté a aussi yende a exercer sa droit paix justice lelo na mokeli tozali justice tezalité ce que olingi que justice salama il faut zonge pas nzambe oya solo yango tozoloba bana mboka bo continuer toujours ko kende pa nzambe butu moy nzambe mokeli ko remercier ye ko sengate ko remercier pour être assuré déjà ko exercer ba jugement na ye likolo ya ba ennemi ya RDC contre le peuple congolais ye agosala yango ye azwaka plaisir na yango na Sahel ye albaki que ye azwaka plaisir na moto azoko tout ça mokano moye. Obéissance à la parole de Dieu. Awa, Jérémie, prophète, alobiango. C'est clair. Bissona yo tous a besoin de tous un dictionnaire pour tout comprendre aux Amazones. Yo aux la sagesse c'est bien. Aux très fort, c'est bien. Aux riches, c'est mieux, mais richesse na yo. Force na yo, boya na yo. Ça de sorte que oye banzambe mokeli. Mais pour oye banzambe mokeli, il faut y mokano moyen bilobali ayi. Alors, ndetango yo oyebi ke yende azo exercer bonté justice pe droit le kona bato. Yango wana bana mboka nazo continuer ko exhorter. Bolingi ke mboka na biso suka mana ndenge akitoko koleka. Yango de to pas oye apesa biso mabele mana. Ya ko sala musala koleka. Mais sengeli yo nangai individuellement to kende pa na ena po ya talaka motema donc les sièges de notre vie personnelle to kekuna po te ye to ye bisaye que to lingi que ya rien sur biso a rien sur mboka na biso alors en ce moment là ye aye bero ka kosala do banda wana tozo kende pa ne bato nyonso bakendaka na Congo mobimba wana ti lelo nzamba zoyoka te. Bon, maman Gisèle Moutoura na ozali kitoko. Zali suite logique à autre zoloba. Omoni lelo na mboka na biso. Soki ozu micro balade na yo leki. Ouais. Na ba presque na ba église nyonso. Surtout on va sembler à Jésus. Hein? Oui. Mais babosali qu'il y a un esprit diabolique Jésus azali. Ah. Un esprit adoré qu'on est quand même vrai Dieu dans mon kilo. Un esprit tout bazar mon diabolique baby. Un esprit appelé Jésus Lazare. Oh bato adoré. Oui, eza makamba somo major tito batano ba j'aime avant continuer bande ko bote ba j'aime bokoti François Mata nous la bote ba j'aime belé Roger Mbaki bote ba j'aime Raëli Sils bande ko ba partager Jésus oyo to lubara lelo tozo yoka ki eza na esprit diabolique oyo eza rapi na kombo ya Jésus azali esprit munene te bato bakumisa ka kole quand même vrai nzambe yango wana omoni na loba déjà na bi mais eloko nini banda bandela Bana Adam na Eva. Oui. Ba prophète ba Noé ba yé. Noé ba prophète tout ça. Est-ce que ba to ba yoka comme Jésus? Ba ça miracle? Non. Ba ça maintenant nzambe mokiri mais tala ba miracle ba osala. Mais lelo brusquement Jésus a yé botami tout ça. A sekui na akufi nzamba sekusie. Ba to ba zo sambela ndeye. Mais yé moko ateya ba to ke ba ke ne pas tata. Soko zo sambela eloko moko to zo sala eloko moko umona ke changement ezate mais il faut tika lisumu nini moto akosala mama disait na bala ya jamana lisumu nini moto akosala akende e pa nzambe o akela likolo na sa akepa na komba Jésus Christ lisumu nini akosala mais a respecter obele mukano ya nzambe a respect à tous même Jésus Christ parce que Jésus Christ na la kisaki ba ekoli bae bosambela tata na biso aza likolo ye moko Jésus Christ na bomo iboye mbala nzike mbala ebele ye moko azuke ne pas tata na balosambo alors avant pour na bato ba disciples na les 12 apôtres
Mais Jésus-Christ a passé toute la nuit na prière na nzambe mokeli. Pour aider ya pona bato. Oh ba zinga zinga na yi. Tongo akola mukaki kusambela. Avant la musalaza. Asambeli nzambe tata na yi. Bazo kangaye ake afukami mabolomba la misato ake pa nzambe mokeli. Pona nini bana mboka? Bokende pa nzambe mokeli. Benga nzambe mokeli. Tata Yesu Kristo osambeli oyebisiye. Oyo senge nango na komba Yesu Kristo. Pona yo pe pona mboka. Tokosala lisumu te. Ndenge yango na bina ke na répondre que soko zu micro baladeno ke na mama ngomba ebele. Pona bango Jésus Christ za nzambe. Si je wana bon le cas na sona yo na ko promettre balandi ya jamana te tozongela ngo. Eza si je boko munene pona mboka na biso. Ezali moko ya ba sujet oyo et zotika mboka na biso etika à genoux. Parce que c'est idolâtrie. Ce qui moto moko, toi et l'autre moko yeli bosso nzambe, c'est idolâtrie. Et idolâtrie c'est un péché. Ils avaient sous. Moto moko ta ko yeli bosso nzambe mokeli. Nzambe mokeli azali esprit, azali uniquement esprit. Akoko botamate, bakoko kangaite, bakoko betaite, akoko fate. Mais Jésus-Christ va s'accueillir nyonso. Nzambe Nazuba suke subele. Donc eza sujet ngo munene. Eza vraiment munene po nazo ba suke soka ndingo zolo ba wana makambo eza makamba mutu ya vraiment makasi ndingo zo expliquer biso surtout likambo ya Yesu ba question eza pona ngwebele. Mais to continuer l'émission balandi ba vanda na bokebi nyonso tozo landa ndingo zo ba biso to retourna ka question. Mais eloko nini lelo oyo ba congolais surtout o bazana esprit wana esprit ya nzambe ya solo. Tango tozolo ba tozo ba nzambe ya solo o bazana esprit ya nzambe ya solo esengé na bango ba sala afin que puissance ya nzambe ngo ya solo et se manifester na kati na bango ya Yesu to bombi na poza mutu ya makambo zo balelo mais c'est grave mais vraiment eza mutu na kitoko parce que ko aider parce que je suis en wana pona mboka na biso oui pona mboka oui bon bato oyo mutu moko na moko ndeko mwasi azolo kangai to mobala azolo na nga sikoyo oyo atatola na monoko maye Jésus lokola mokonzi na pe andima na kati ya motema maye ke nzambe asekusa Yesu Kristo na bawa motu mona azwa bolimbisi ya masumu mabenyo ça sera auparavant effacé nzambe apesi likabo ya limo santu ezali nguya la puissance dans azui puissance wana evandi eza lokana ti mama je mutu kana yo eza la puissance moko potentielle to benga en batterie eza ka mutu kana yo puissance wana eva na ka bote zo opérer yo so okoti na mutuka eza so okoti obandika na kiti bombala moko automatiquement mutuka démarrer te yondo ko action yondo ko tourner clé à contact ce qu'on lingo beta musique na yo yondo funga radio ainsi de suite alors ba mutu nyonso azana elimo esantu ya nzambe poite nguya owana azana puissance wana monana esengela bongo la mayele mayele dans le poteau nous avons un renouvellement de l'intelligence. C'est un processus hein? Et comment dans Romains chapitre 12 dans la Bible Romains chapitre 12 verset 1 à 2 Paul a exhorté a dit que je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset dans Seigneur dans le verset Amibali et le Biboui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Batomi il est là, bon bazo se conformer dans ma camouflage dans mon client. Oui. Mais nous avons le contraire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais mon les autres à contraste. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mon tour à Zananguya et moi santu yanzambi pour être nguya wana monana. Et Seigneur a changé maël et maï. A tangi loba. A bombia wana maël et maï. Peut agir conformément à bombia maël et maï. Alors de plus, azo c'est la néon de plus azo comme semblable en Christ. Azo comme semblable en Christ.
nde erwana ba losambo na ye kozala exaucé ba signe ba prodige miracle et kosalama na bomoi na ye parce que azo comme de plus en plus semblable na Christ pour pour azo changer azo bomoi mais mo awa mo ne vous conformez pas ne vous façonnez pas les aliments métamorphose au moins nyama ba benga ka mbinzo chenille oui asala ka transformation moko boy moi so chenille so tali yango eza ebangisa bana na lolenge nango mbizo meme bakolo babanga yango mais ce qui ezali transformé ezali métamorphosé ekomi eloka kitoko papillon bana bazolinga kosakana nango kosimba yango nzambe alingi ke mayele mabiso ekoma ndenge wana mpo mayele mayo to ya ngai to ya bandeko mosu ekoma ndenge wana il faut kozwa liloba nzambe otangi obomi wana mayele mayo mpe agir en conséquence pendant que ozosala ndenge wana transformer ozo changer ozo koma semblable na Kristo ero wana losambo ezokana nzambe azoka ba signe ba prodige ba miracle ezosalama pour moto asala ndenge wana il faut liloba nzambe ezoloba biso na Romains chapitre 13 verset 14 Romains 13 14 tout se revêtir na Jésus-Christ mais est-ce que nous devons revêtir Jésus-Christ na kati ya mayele mabiso parce que moto azali abotami mbotama asika azali na nzambe na Kristo na kati na ye alors pour être au tambola na harmonie na ye il faut que renouveler l'intelligence plus toujours salango plus toujours comme semblable na Christ donc on peut cet exemple moko toujours landa très bien ouais doit permettre à n'importe qui ou à renouveler l'intelligence na ye oui na Éphésiens chapitre 4 balandia diamano activé bako komango Éphésiens 4 bako tanga verset 22 à 30 motu moko na biso abota mota masika azana vieil homme ringolo ba vieilles habitudes motu ya kala oya kolula lula ezali mais sengeli ko renouveler ango alors verset 24 le lobi que tout revêtir l'homme nouveau azana motu asika exact Christ na kati na biso ezali elimu otozui alors tout se revêtir ango pour se revêtir ango comment na kotiaka liloba nzambe na kati ya mayele mayo to kamata kisa elobi na verset 26 si vous vous mettez en colère ne péchez point bato mosusu bakasaka so oza mondimi okozala kanda te bible elobi ndenge wana te bible elobi ke soko oza na kanda kosala lisumu te et que le soleil ne se couche pas sur votre colère ola na kanda te oyebi mpo na nini tozoyoka soki yo oza na kanda normalement ndenge nzambe mokili asala esengeli chaque situation il faut la régler dans 24 heures na kati ya foyer na kati ya famille soki likambo ezali il faut résoudre dans 24 heures alors soki boswani ndakisa mwasi na mobali baswani moto na kanda na ye bon balali na kanda bon nzambe asi akoya apropose basolution na ye abi omoni yo loka bozosola bino te bon yo lokola moto mosusu obimi boye mobala bimi boye mwasi moko aye comme si bayebana na ye bandakala mwasi mpe ndenge moko situation ezokoma grave na kati ya famille non soki likambo ezali il faut résoudre yango dans 24 heures solution emonana solution ekomonana wapi na kati ya liloba nzambe bozwi yango résoudre yango bozo continuer ko progresser exemple monsieur Solobi que celui qui dérobait ne dérobe plus mais le banza le but que moto azali koyiba asambela po atika koyiba nzambe parole de bino monate moto yo ava bota mbotama asika azaki koyiba oui abota mbotama asika azui elimo esantu atangi le banzamba abi oh le banzamba le but que celui qui dérobait ou azali koyiba atika koyiba yende akotia maloba mana na kati ya mayele matango moyibi zabula ye pana bi yiba ya koyebisa ya bi non le banzamba le but que na yiba te za mala muti
zabulu eloko kaka abanga kazaka liloba nzambe okozwa bibilia na yo fungolo tina mutu ambeto oti wapi na mutuka to kamati croix oti kuna comme c'est ça protection mais azo seka d'abord to comme par exemple ka croix ezesika esengo croix esengo te ezesika ya pasi mais ba tonsu bataka croix to bala tango kasi so galati protection ezali mais c'est faux. Au contraire, ils ont invité l'esprit Baya. Alors, mon toit de Koyiba, Assemblée la terre, Atika Koyiba. Maloba mabe di mana monokonote. So, vous avez une habitude ko finga, makama mabe na monokonote. Ouais. Le banzam le bique Tika. Maloba mabe di mana monokonote. Donc, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et dans verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en vous. Mais moto yo alinge a attristé nzambi. Eza moto yo azoko tosa nzambi te. Parce que moni batu bakasation nzamba za quelque part dans l'espace. Ouais. Mutu nyonso abotami mbotama ya sika. Azali na nzambe na kati ya Kristo na kati na ye. Tango yo ozoyiba. Osana nzambe na kati azomona ndenge ozoyiba tatamona nanga ebike koyiba za meta ya ozoyiba ozo attristé tango ozobuka lokuta mais osana nzambe na kati ya Kristo na kati na yo nzambe azotala tamona nga zobuka lokuta ta azosala. Alors quoi attrister esprit ya nzambe te osana na kati na yo. C'est un exemple concret. Alors olingi que puissance ya nzambe emona na bomo ina yo la clé au pouvoir. La clé à la puissance, c'est de renouveler l'intelligence. Cela veut dire, au tangi de l'obanzambe, au zuango bomi na mayele mayo, peut agir en conséquence. Et rewano zokoma de plus en plus semblable à Christ, bah signe miracle prodige kolandayo, le sambone que vous allez exaucer, bato bakomo na bonene yanzambe. Kasi pona ko suki na point wana la question wana, na ningelo balo komoko. L'intelligence renouvelée. Sans parler en langue, c'est un problème. Pour nani Zambi, moto abotami mbotama ya sika. Oazana elimo esantu ya Nzambi. Azali na capacité à opérer 9 manifestations du Saint-Esprit. Moko na yango eza parler en langue. Parler en langue, ezali tendenge tout monaka. Ok na église. Bato batelemi bato banso na kata désordre bazo ganga bazo luba non vrai nzambe za ndingo na terre nzambe za nzambe ordre nzambe za nzambe confusion terre nzambe alinga que tout se fasse avec bienséance et ordre. Moto aza mayele moto aza na respect na vie na ye akena église amoni bato tout batema zo ganga moto na bazo ngasute akazanete bato baza futo elo zo passer. Non, oui. Le parler en langue, ça va rendre disponible pour la vie privée à Moutou. Alors, entrer dans Zambie. Alors, parler en langue, ezali monte au feu. Ezali yo mama je ezalangai, ezala balandi ya Diamana TV. Moto na moto. Azali na makambo, ezana subconscient na donc subconscient na pardon, conscient. Ezana kati ya nzoto na oh, il y a un contrôle dans le côté. Oh, que Nzambo yase a actionner n'importe quand. Un contrôle. Alors, le parler en langue, il y a mon des qui sayango. C'est du feu. Alors, tant que vous parlez en langue, dans la vie privée, dans personnel, dans le commissaire Nzambe. Tant que vous aussi aux salango, au tangi de l'Obanzambe qu'on vende. Puis, on se rappeler, on peut agir en conséquence. Je crois que na beaucoup c'est na koloba ninge wana poete bato baye bakaete na beaucoup c'est pour renouveler l'intelligence et là on est sur ça pour être puissance en Nzambe se manifester na vie na bango zali kotanga liloba Nzambe ozui malobango otina mayele mayo o agir en conséquence pendant que zo sala yangwana ikotanga liloba Nzambe mokolo za nécessaire et kolingisa yo okoma semblable na Christ. Alors, le sambo nayo, et que ça a beaucoup plus exaucé, si prodige miracle, et que ça
maloba epa na Maman Gisèle. Merci na yo pena, merci na yo Major Ngwanda, parce que tant tozo tout na makambo oyo eza kaka po ba congolais ba yeba po leo tozo luka porte nyonso tu ya sorti o eza ke po peuple congolais abima na pasi o toza nango na souffrance o toza nango na makambo o tozo leka nango na mboka na biso ezo senga toyeba tozo linga koyeba penza na mwa makati makambo nyonso ozo ba biso. En tout cas merci na moni bandeko bazolo ba bravo Major na ndenge ozolo ba Major Ngwanda Sakola bozolanda babi mate eza kitoko eza mate ya te ba porte ya sortie ya mboka na biso ezali RDC surtout na peuple congolais to retourne pas na yo lelo wana bandeko bafandi bazolanda na bokebu po na yo na oyo etali surtout po biso to sumuka makasi ba congolais yango to tuni na po o etali lisumu soki mutu asali yo mabe. À qui doit-il confesser ses péchés? Question na biso yango wana et pas ya nani mutu akoki ko confesser ezali masumu na eponyo sa tozo kaka tobima na ba problème tozo na RDC malobeze pa na yo na mutuna totuni soki mutu asali yo mutu asali lisumu et pas ya nani akoki kokende voilà. Merci mingi pa na mutuna mona. Oui, eza na cadre po elingisa bana muka. Oui yango tozo tuna kana Nzambe. Eza kitoko. Moni Nzambe o akela likolo na sena biloko biso alingi ke bana baye baza na bozwi na nyonso. Ouais. Parce que moto azana bozwi na nyonso. Azana elingisa à tout moment asolo na tata na ye. Eza na biloko seni moto asala ekomami na 1 Jean chapitre 1 to bana kotanga verset 3. Moni le bazar le dit que oyo toyoki tomoni pe toyoki pe tozoyebisa bino po ete bozala na communion na biso. Parce que communion na biso notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Communion na biso boyokani na biso ezali na tata pe na mwana wa Jésus-Christ. Moni bokeseli bone ezali awa boyokani na biso ezali na tata na mwana wa Jésus-Christ. Et bazo komela biso mai po ete esengo na biso ezala parfaite. Verset 5 elobi que nouvelle tozwi epa na ye tata pe yango tozoyebisa bino ete Nzambe azali mwinda et que na kati na ye molili ezali te ezali eloko esenga toyela natiango mayele mabiso pasi souffrance mikakato maizoleka na Congo lelo ezali ténèbre molili tosengeli na lumière Nzambe mokili azali lumière aza mwinda. Alors otuni mutuna kitoko en qui moto agosenga pardon tango asali lisumu avant na pesa totanga parole de Dieu na ko pesa moi exemple moko po ba baza na téléphone cellulaire bato baza na téléphone cellulaire ba futaka facture chaque mois oui soko futite au numéro na téléphone ça toujours yo kasi yo ko zana ba bénéfice zo na musala na téléphone ozango te ozana téléphone na yo ozana numéro na yo mais service ozoko exploiter liboso sala lango osala ngo sute oza privé nango mais pour ko jouir la téléphone li sous sengelo sali o futa facture tant on futi facture et si boyokani ezongi bandi ko jouir na yango te. Alors biso siko senga to tuna ndenge nini biso bato toko parvenir ko zana communion na ye Nzambe boyokani na ezali très important ya za mwinda liloba Nzambe Nzambe solo liloba za mwinda soko lingi ke bozana boyokani na ye esengelo tambola na kati ya mwinda pota makati ya mwinda ifo tambola kati ya liloba ye pota makati ya liloba ye esengelo yekola yango esengeli maloba maye mazala mavanda na kati ya mayele mayo. Donc dans la mesure où la parole de Dieu zo vanda na kati na yo mingi yo ozana boyokani na ye ozana communion parfaite na ye et erwana ba fruit ezomona na bomoi na yo bato bakomona yango bao bayebaki yo bakomona yango même yo moko kozala conscient que so sambela
ok pas nzambe na komba Jésus Christ ozomona ba résultat na osambo na yo. C'est très important que tu bango parce que les loyo sont aucun psaume 103 verset 3 parce que tu ba été yenzambe o akela likolo na se yenda limbisaka ba masumu maso ya biso yonde commencer ozola na ngai yonde ko mobile ozola na ngai masumu mayo maso nzambe alimbisaka ngo d'abord makila Jésus Christ et ce pana qui peut être tous abolimbisi ya masumu. Alors yo moto botama botama asika ozala limo esa to nzambe et oyeba que soko sali babe o kene pas na ye nzambe o akela likolo na se o kene pas motuté o kene pas Jésus te o kene pas un certain individu to mutu songolo pakalate o kene pas na ye me nzambe mo kele likolo na se po osenga e bolimbisi parce que yenda limbisaka masumu. Na Proverbe chapitre 28 verset 13 Proverbe 28 13 le dit que o ya bomba kamasumu maye ako prospérité yo ozo sala mabe mais yo ozo kasake ozo bombango nzama zo mona te non nzama zo mona parce que sali mabe la moindre des choses c'est ngo sala et c'est ngo que pas na yé o senga pardon. Alors tozonga na 1 Jean chapitre 1 pour tout la siko maye de le banza mezoroba 1 Jean chapitre 1 verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ce qu'on qui monte, soit disant ça mon dit. Il y a l'obino que il y a ça qui est monté. Pour n'engager, soit l'obino pakatambang. Kene na yo. Oh. Donc à cause. À cause. Moto moko. Wa botama. Akola. Akufa. Penza ma sekusa na bawa avandi. Wa sala li sumute zabe Jésus Christ. Ya zaki tenté en toutes choses. Azaki tenté na nyonso oyo moto zaka tenté nango. Sans qu'il y a commettre un seul péché. Kaka yemoko. Le reste azala nani so le bino que non yé parce que yé oh il y a que l'église chaque jour il y a ça le sumute. Montana caution, maman Gisèle, à caution. Seul Jésus Christ. Seul Jésus Christ. Il y a ça qui le sumute. Donc si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, ceux qui te tout la massou mon mabiso, yenzambe, wa kela likola azali fidèle peu juste pour na ko pardonner massou mon mabiso. Peut pas na ko purifier biso. Yo ebike yo buki lo kuta. Nzamba lingite ke buka lo kuta. Ko okene pa na, parce que pardon. Okene pa na yi. O sani, o ebisi. Tata nzambe. Yo lingite ke to buka lo kuta. Ngana buki lo kuta. Olimbisanga na komba Jésus Christ. Le banza le bini tata nzambe azali fidèle peu juste. Pana ko limbisa, pana ko pardonner. Ce qui nzambe ba limbisi, nzambe abosani pe. Alors ce qui oyo ki eloko, o so sala déjà pardonner ngo ezongi na mayele mayo. O ebina nazo zongi sango, eza zabu. Azo zongi sango po o sala l'auto-condamnation. Non, nzambe soka abosa a limbisi, abosani. 1 Jean 1 verset 10 de la Bible. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Moto azobika asaka lisu mute yazobaka nzambe azalukuta. Et liloba nzambe ezana kati na bisote. Masumu mabiso, mabiso to confesser ngo epai nzambe ye moko. Et pas moto musute. Bon, okoko bakena nango na ba église oko qui n'est pas mutu pas pasteur moko ba msu bakena nango qui pas prêtre moko ok nango donc oko Bible le binemo na te mori ngana na roba de na ba landia diamant noir ba bosa na verset Acte chapitre 17 verset 11 bango ba croyant abere bazalaki ko zwali lo banza na lombango o Paul azote ya bango kasi bazali ko examiner ma commis pour vérifier ce qui au Paul azo baza exact. Soko bon moto lobi ke nzamba lobi ke okene kutubra masume pa na bon ala kisayo ko confronter moto o asali mabe c'est différent. Ça il y a sujet mususu. OK, au moni ndeko na azo sala mabe
wana liloba nzambe lobi yo moko yo moto moni okokende okepa na ye oyebisi ndeko tala liloba nzambe lobi boye soki ayoki yo bon ochange obikisi ye quoi soki ayoki yo te selon liloba nzambe yo ozwi moto mosusu boke na ye po ete boconfronte ye so aboyi bon boyebisi siko na église mais eza te ke omoni ndeko asali lisumu oleki na télévision oleki na radio oh tala asali non bible elobi ndenge wana te soki omoni asali mabe kende yo moko yo moto omoni kende oconfronte wana eza sujet mosusu mais awa yo mondimi croyant osali mabe selon les paroles de Dieu nzambe asengi te kokende pa moto mosusu liloba ngo yo obebisi to yo violé eza liloba nani eza liloba pasteur te eza liloba n'importe eza liloba liloba na ye yo violé yango okokende pa na ye kosenga pardon et azali fidèle et juste mpona kopardonne yo bato bakasana ke nzambe aza neti papa moko aza na fimbo azozela kaka bato abetaka bato ka makoki to fimbo non nzambe aza ndenge wana te non nzambe azali miséricordieux nzambe aza nzambe abolingo nzambe ayebi ke bana ne baza mosuni ezali faible mais esprit ya nzambe ezali bien disposé yango wana a permettre que communion ezonga bana barétablir communion na ye alors soki lelo oyo yo moni kosali mabe to osali oviolé parole de Dieu kende pa na ye nzambe yeme osenge pardon azali fidèle et juste mpona kopardonne yo mais yango toli kotuna po lelo bakongole ebele tozomona bazosambela lelo tout le monde aza kosambela aza kobaki mutu nyonso aza kokende prière mutu nyonso azosambela kasi biso tokotuna bazomona te oyo ezali bamanifestation divine bato ebele bazosambela nzambe mais baza komona te oyo ezali bamanifestation divine na bavi na bango biso tokotuna epa na yo question ezali nini yango oyo esengeli basala mpona komona oyo ezali puissance wana pona RDC tozosambela ebele mais tozomona te biso totuna nde puissance ya po tomona yango ifo kosala ndenge nini bon puissance ya nzambe moto na moto azwi elimo esanto ya nzambe aza na nguya ya nzambe la puissance de Dieu parce que pour puissance ya monana il faut d'abord on est au tolo tout il faut renouveler l'intelligence nae et puis à maintenir communion na nzambe boyokani na nzambe bantu basusu bayebi te ke yo lingo sambela est-ce que yo zali sûr que ozana boyokani na nzambe esengeli ozala sûr que tango yo sambela aussi au rétablir communion na yo na nzambe mabe osalaki okepa na ye osengi pardon mais ozoyebi que boyokani ezongi yango napesaki image ya téléphone ouais aujourd'hui soko ozana la téléphone ofuti nyongo nango te bakati service osala yango te mais ozala téléphone na yo oza pe na numéro na yo po obana kosalela yango ifo futa ndenge moko po na yo obebisi na nzambe po contact ezonga entre yo na nzambe il faut futa ozonga pe pa na yo rétablir communion wana na nzambe boyokani donc eza ya kofuta mbongo te mais ya korétablir nde ezali communion korétablir communion na nzambe ofuta mbongo te non entre yo na nzambe en privé eza te kokopeta yango tangba oui en privé yo nde okepa na yo ofungole motema na yo ye azali fidèle juste mpona kopardonne yo donc eza na rapport na mbongo te vraiment moni eloko surtout eza lié na mbongo na kosenga na balandi ya Diamant Noir TV bafungola miso fo bavérifie soki ezali ke lelo po tozwa bolimisa masumu tofutaka mbongo mais nakasi mokili eza mobulu eza somo biso nyonso eza mobulu nzambe aza ndenge wana te nzambe ayebi ke mosili ezali faible la chair est faible mais son esprit en est bien disposé omoni mama Gisèle moto azo maintenir communion na ye na nzambe ye azolinga bien na ye moko moto azo rompre azo kata communion boyokani entre ye na nzambe azo koparalyse maboko ya nzambe elingi oloba ntango monguna azo atake yo oui moye nzambe intervenir eza te parce que boyokani bozali te ka exemple ya telefone bakati ofuti nyongo te bakati communication
Ouais. Pendant que les Camerounais important, tu as Moussala, il faut que les Moussala va bénir, mais aussi raté. On raté Moussala. On raté quoi? On raté. Voilà, donc, moto a maintenu communion en Zambé. Il y a à tout moment, à cause de la Nzambé, Tatanaï, peut Tatanaï à cause de la Naï. Moto a continué à violer la parole de Dieu, et ça, les moto a commis ça à ma béé moko. Alors, c'est mieux de maintenir communion, boyo kanina Nzambé, pour la bien fait, pour la protection, pour protection à l'ibota. Parce que tant que les Camerounais sont les Salama, ils n'ont pas pu s'opposer à boyo kanina. Mais na ka RDC ya biso no surtout ba Congolais, il faut tout ça biso no surtout wana kati wana. Parce que les locaux RDC maman Gisèle. Oui oui. Ça que biso ban surtout demande ngako. Ah. Nzambe akoy ko délivrer na moi nombre abato muketo munene. Asa délivrer déjà bana Israël na mutu moko. A délivrer bana Israël na bato mibale. Jonathan na mosali nae. A délivrer bana Israël na 300 personnes. Pendant que de côté ennemi de multitude, il y a milliers de bateaux. Mais là, on a 300. Là, j'ai des donc, nombre de la ligne pour la RDC, il y a bien. On dit pas, il y a ça, mais on s'en a qu'on continue à connaître ça. Banamboka. Confiance dans mon côté. Confiance dans l'ensemble, tout zone n'est pas naïf. Tout maintenir communion naïf, boyo kalinaïf. Il y a quoi, ça, c'est notre ça là. Confiance dans Mindele. Major Mbanda. Confiance dans Mindele. Confiance dans la voiture. Mon côté. Confiance dans mon côté. Même à Congolais, Moussoussou. Biso, il faut te passer confiance dans l'ensemble. Peine à Biso Moko. Oui, Biso Moko Congolais, oui. Biso Moko. Ma belle, wana, moto Moko te ako Talibanda ko bongisa Moko na Biso. Moto Moko ta ko ya, soi-disant na Combo ya telle ou telle organisation, aya ko défendre amu. Tout mon exemple. Il y a 20 ans. Alors, soi-disant organisation, il y a Afrique de l'Est, on est là. Mais ça, il y a quand même une mission. On a déjà que Batika na Mboka na Bango. Bango, il y a aussi le peuple congolais quand on y a tout ça. Alors, Bangana kuna Batika bisonye. Mboka wana biso moko ne tout ça. Bapayate. Bazoa pas d'intérêt na biso, bazoa pas d'intérêt à Bango moko. Alors, biso, to maintenir communion na Nzambe. Pour être Nzambe est capable, et la yo, et la ngai, et la bao, bazana mboka, na position bazali, Nzambe continue pour inspirer bango, après ça bango mayele, et le reste basa la pombo kekende obusu. Parce que moi major, il faut le rappeler ba soda mususu ba mabundeli ba mapinga mususu baza musika libanda ndenge ozo yebisa biso bango pese ba yebi bo monte ke so ka ata ba major 5 yo baza libanda ba sangani bazo ba makamba boye. Déjà mboke ko bonga po mo uti ko bisa biso sikoyo ata batu muke kaka basali pona RDC wana RDC ebonga bino pe ba major bosangana ata colonel major sergent bosangani mo 5 6 so bolobi pona RDC mote ka RDC pe ko bonga maman Gisèle moni oazo kamba Congo malgré tozali na bato bazali infiltré bapaya oui soki aza na idée ke abongisa mboka bamoyen ezali ebele akosala gouvernement parallèle panzela biso bakongole bazoyoka akosala gouvernement parallèle atiki bango bavandi bamoyen ezali ebele bavandi na moto avandi na position na ye pourquoi ne pas atia armée mosusu parallèle gouvernement moko eno moko parallèle oyo ke circuit wana ezo échappé bango akosala yango mboka eza ya biso c'est-à-dire que soki volonté ya ko changer makambo ezali ekosala gouvernement parallèle ekosalama abengisi bato libanda ali armbo former osanga baformation tozala bazamba na RDC oyo ke ce n'est pas n'importe quel akende kuna bon barecruter na baprovince botili bango na zamba bopesi bango makoki moyen basali mais tozala na histoire militaire ezali bakonzi mosusu bazala babenga tel général yaka est-ce que kosala un plan pour bona former tout ça ça ezali c'est-à-dire que soki ya lingi mboka na biso ezali munene bazamba ezali oyo sika que azali na moyen apesa le tel boke na former division kosala boy libanda te na Congo ezati ke libanda na Congo wana bato côté zamba ba former bango pe basilisi soki lelo
azaki na intention kaka sala ba division peut-être tokomi déjà mettre deux divisions déjà na mboka ezali nango soko volonté politique volonté ya kobongisa ya ko changer makambo kozwa contrôle na mboka na direction ezaba moyen ebele bon certainement na éviter bon ça peut-être ba ébicier bon to éviter mais ce n'est pas une raison ba moyen ezali ebele que malgré bon batu bazana ba bazali ko sape makambo suso que bango bazana accès na ngote baza on peut être surpris mais quand mboka wana c'est possible c'est disponible mais pour le quoi ben filtrer bazali tata basali bon mais bato na ba rozasu na kati kaka o ba yebi mboka na biso ba kokota ka parmi bato ba kotinda wana te yo koluka bato yo bazana contact na bato wana te omoni mama Gisèle en tout cas permettre ngana lobango omoni tozoyoka Kabila le père soko tangwa yakazwa bokonzi a se fait entourer na basoda o yakala o mubuta forma mbela kufati ayebaka te ke basoda baye koyeba bi trahison salami kanda ya kobunda ezaki na bomba sisa kyango te soko azwaka bango mbele moto moko atusha ete ndenge moko pelelo bazali banda bazana mboka bamusu bazana ba fonction te bazali mais yo bengisi bato wana ba formero bato mais ba conformero peza bana lion a solo ok ba kiti na terrain mawezalité mais moyen ya kosala ezali soko obi ke telle division pour étudier ndenge na kwa envahir mboko tactique yo so basala kuna ba exercice so basala simulation so basala ka ndenge ba kono kamata ko occuper mboko na basala yo soko ti bon na terrain ba kosala makamo comment na moi ezali mende ba bazali na position kuna bon ba so bazana volonté ko ba kosala ba kosala mais so bazana ngote moins forcé ba ezali te merci na yo Major Ngbanda bato balandi na boke binyo surtout baza koyoka yo penda tozaka toujours ka tolobi toza na ngonga isenga na ba Congolais bafandi bazoyoka bafungoli pe matoi malamu na moni ba mituna na bango ya bandeko oyo bazali kokoma mais biso totuni no bolimbisi parce que yo c'est likambo ya nabiki ko expliquer mo malamu tant musuna mbalasi mameka na mo muke tango zo ba biso ba Yesu ki batu basambela Yesu Masia et basambela nzambe par plutôt basambela nzambe mais na kombo ya Yesu mais en même temps biso awake kombo wana ya Jésus pe ezali na milimo mabe peza na kombo wana kota to combattre ba Yesu ango donc eliko la kse bazami balé moni Jésus Christ Jésus ezali kombo ya bayuda so que la plaisir ba na les même na Angola bazana kombo ya Yesu d'accord bazana ngo mais Jésus Christ Wazaki ouan, aza unique. D'accord, donc ezaka moko. Aza unique. Mais c'est pas esprit diabolique peut ba bien. Parce que na beaucoup à acte moto akei pas moto zo manipuler ba esprit diabolique quand chasser ba esprit diabolique. Mais esprit diabolique tuni le bien oh. Apôtre Paul ngana yebi. Jésus Christ na yebi mais yo zanan. Question voilà donc ba esprit diabolique ba yebi qui est Jésus Christ. Alors, on dit Nzambo ya se ya lingaka te ke kembo ke ne pas Nzambo ya solo. Ye alingi azala adorer na place ya vrai Dieu. Alors, ce qui a parvenir ko joie kembo te gloire te ya ko linga kembo et que ne pas ya mutu mususu to eloko mususu. Parce que eloko Nzambo ya solo, Nzambo ya se bazo wela ezakaka adoration. Rappelez-vous Zabulutan a accueilli pour tenter Jésus-Christ. À l'acquisier pouvoir richesse à Mokili. Mobimalobi Soko na abi na mo ne ko mo na surtout gloire richesse na ko peso. Mais ça la ka elo bilo bibali. Fukama beaucoup misanga o adoringa. Le diable il est ko ko yangwana. Le vrai Dieu veut être adoré, le diable veut être adoré. Alors, sikoyo le côté indirectement côté bataille que pas soi-disant Jésus. Non. Que n'est pas Nzambe na combat Jésus-Christ.
Jésus-Christ c'est mon tia ba ko ba jamais Jésus-Christ a senga ke ba sambela ba adresser prière pa nae. Alors a senga na ba disciple ba bo que ne pas tata wa za olikolo. Yeme pe asala ki même chose. Alors biso ko copier ngo. Vraiment major wana to comprendre yango malamu memba sima to mususu ndenge balobi félicitations major Ngbanda babi makambo zolo ba félicitations to kolobi makambo mutuya surtout tango pesa rapé ba kondi wana mwa mayele muke to biki balandaka biso partout bazana na RDC bazolanda vraiment bonsoir na yo Blaise Gwaza beto bonsoir na ba Congolais so ba koti na retard pour na émission bokozonga émission po bandela po major alobi eza penda malamu mingi. L'émission a partagé kaka pour n'en découvrir des informations. Vraiment, ils ont malam. Merci na ba fidélité, merci na fidélité puis patience. Nakati ya Diamant Noir TV. Major Ngbanda tozo kende to ko tout n'est pas inayo. Pour na ba Congolais nyoso o balandio na mokolo surtout ya lelo. Ce balingi batika na ngo ya motu ya na o nyoso yebisi bango na poko na lelo lobe makambo ya Monisco lobe biso makambo ba stratégie ba ko sa na Congo lobe biso makambo ya Yesu Masia ndeni ni batu ba ko kola na nyoso lobi. Ce que le résumé en peuple congolais tika nango motuya okoloba ndenge nini to fandia ba mama Christine Ngwanda bazolanda yo ba mama na biso na Suisse baza kolando barwa mbali ba fandaki bazaki ebele pona kotala biso na kati ya Diamant Noir TV vraiment o ezali makambo ya motuya surtout zo ba pona o etali mboka na biso yango to tuni kaka epai no mama Kelani na Suisse en tout cas courage na yo toujours tozali elongo tika kandenge major alobi mateya o surtout émission oyo et que ça qui obika esika ozali voilà major tozoyo kayo malobe pa ina na mutuna o totuni na o nyoso lobi o pesa merci mi para mutuna mayo maman Gisèle l'ité ya to ndakisa ya bandeko o ezoleka na Goma disons à est et inspiré bana mboka pa episo message ezali clair. To compter sur le bateau, to compter sur l'organisation internationale, to africaine, to compter sur mon kiri alikolo na se o apesa biso mabelema na bolingo boye pe atie ba ressources na mboka wana po eto to jouer na yango. Biso to zana nzila po to kena na terre promise na biso. Terre promise na biso ezali ko permettre na chaque Congolais à jouir na ba ressources na mboka na biso. To comme nous connaissons. Alors, tu es comme na eko rappeler bango que ba oyo ba botama asika ba maintenir communion en Zambie. Na bo renouveler ka intelligence na bango bongo la ka mayele mabango. Mayele elongwa lokola chenille et comme lokola papillon. Pour que soki ba sambeli pona bango moko, pona ba besoin bango moko, to pona mboko na biso. Na combat Jésus-Christ Nzambe mokila likolo ayoka. Alors, tango toko koma ko renouveler intelligence na biso constamment pe ko maintenir ko boyoka na biso na Nzambe mokili ye akoyoka biso na maso toko senga. Alors, tozonge pa na ye to tika ye mokila likolo a réussir biso, a réussir mboka na biso. To tika ete ba o pe ba kamana mboka na biso me bazali balinga Nzambe ya solo, bazali capable, bazali compétent. Pe bazali intègre bakamambo kanabiso to compter sur batumba susute confiance na motute confiance na Nzambe mokeli pe biso moko to zwa ba action likwa le banzambe pour être to s'approprier mabelo Nzambe apesa biso na bolingo boye malba pano mama Gisèle merci muto sali ko zwa yo sa ndenge nini maloba kaka na mo mukuse eza pour na suka émission nazana chaîne moko ezaka pona bato balingi ba communiquer na ngala lingala puissance pour la vie de notre nation puissance pour la vie de notre nation ba kokende kuna et puis oh bon balingi français qui dit la parole de Dieu qui dit la parole de Dieu. Merci major Ngba depuis merci na ba Congolais so balandi lelo message nous aki penza motu ya pona mokona lelo tokutani na mbala esima merci na fidélité ba Congolais nyonso na moni ba komi belé en tout cas moko otanga ba commentaire nyonso ba commenter kitoko mingi pona yo surtout na obanda ekoloba même ngape émission kitoko en tout cas voilà merci na bino nyonso tundi bozali na biso elongo tokutana
Nambala Estima pona numéro mosusu. Merci Major Ngwanda. En tout cas dimanche malamu na mabota kimia et puis tokutani Nambala Estima. À très bientôt. Ok, bye bye. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre